C'est qui bino bo pesa qui go la kiss. Oui, je te pesa qui kiss. Mais pourquoi pas ce bokangi liwa? To kanga liwa ndenge ye ifala zonga. Ye ifala zonga pana biso ya boko zonga. Akeluka ba pasteur. Ayaki na dimension oh ba pesa ye dimension moko eleka grand frère na ye na succès. Te biso makile tanga te comme ka ba niveau oyo mususu oyo ndenge ba musicien tozomona makile frère ko tanga ko tanga. Pone ba musicien ba niveau oyo likolo. Soza pour ça ba niveau likolo ya musicien oza succès makile ko tanga ndenge to tozomona na leki affaire gola oyo ocho kufa kala minute. C'est qui tile qui a fait rakufi. Bino bo travailler bo pesa kiss. Oui, ayaki kozo makambo à partir à Congo central. Biso ne ba oyo ba nini ba représentant valable ya mbengu ye azala fumu ezemo yende apesa ki pouvoir. À partir pouvoir avec na nini pouvoir no lokanini aleka grand frère na faire go dans la succès. Pe na dimension ya na spiritualité singa ka kubanda na 0 au matina 1 2 3 tina 10 limité nyo so tout wana na prophète moko te ngana ndimela. Po bango tu bayaka na Congo central bayaka bakuta na kana ye moko représentant valable ya mbengu. Ba niveau oyo ya likolo oyo ye alingaki aleka grand frère na ye fait rigola na succès bato tout bazolo bana na ba réseaux sociaux nyonso tout wana internet ke grand frère na ye fait rigola azali na sima ya liwa na ye rien yete azali na sima ya liwa na ye donc ezali ba condition na ye oyo akokaki ko respecter te à partir la direction tout puis à partir ye moko fumu ezemo représentant valable ya mbengu yango esali fo azongete akeli ba prophète oyo bako baza atana pouvoir moko te ya kobikisa mutu. C'est qui bino bo pesa qui go la kiss. Oui, je te pesa qui kiss. Mais pourquoi pas ce bokangi liwa? To kanga liwa ndenge ye ifala zonga. Ye ifala zonga pana biso ya boko zonga. Akeluka ba pasteur. Pesa ayaki na dimension oyo ba pesa ye dimension moko eleka grand frère na ye na succès. Tant wa ye wana ba condition oyo ba pesa ye wana ye akoki ko supporter ba condition wana te il faut azonga il fallait azonga oyi akeli la prophète. Ye akanisa na kala prophète wana ne akobika je ne ba prophète wana babata na sima ya Bible. Fumu heze mu fumu heze mu fumu heze pour la prière pour la prière pour la prière pour la prière. Wiza bengu esprit Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien Mère des Jumeaux Actu Télévision. Chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Toujours, Yesunde Makambo, Yesunde fin. J'espère que vous allez bien aussi. En tout cas, je l'espère bien pour vous. Ils essaient que vous allez bien, que vous allez bonne santé. Vraiment, c'est mon souhait que vidéo écoutez en bonne santé. Dès que la communauté la biso eza lokola kaka ndi boyebi yango communauté moko ezanga makambo te e mikolo yo makambo eza penza ebele ya kolobela makambo loba penza eza ya ebele tomonaki ndeko na biso artiste na biso musicien oyo toyebi na kombo ya Ferregola kokufela ndeko na ye tomona ye ba live pe kosalama makambo ndenge elekaki ematie kiti bato nde balobelaki yango pe et je voulais aussi partager en tout cas on peut na communauté na qui vraiment okipa ngo penza te mais j'ai senti que na lobela ngo tamwa moki tomonaki ndenge elekaki ndenge ndeko na ya kufaki et tout ndenge ti baki kokunda tomoni makambo ndenge lekeli ko ba polémique aussi ebotaki na sima wana ndenge makambo elo bami nangina loba mandeko nanga ndeko na biso tomona na bilili ba image na ya kala ndeko na biso te kokufa ndeko na biso ngibola tomona na bilili na tango kala nde abane kokumisa bakisi na ye kokumisa vi wana donc ake mutu moko aina posa ke akoma munene ke balobela ye soki atiremi azoyemba batu penza bayoka ye aina posa penza ayebana ndeko na biso aponaki na ye kosala vie oyo akokende koluka bakisi e andima na ye mokimo eyoka ya mokimo bimbe yoka pe
ezokonde koyoka parce que bilili etikali ke andimaka na ye vi wana bavi wana ya mabe bavi ya kisi ndeko na biso sansoni andimaka na ye ke aza na bavi wana wandeko ndika na yesa bino na bible nyonso eza nzambe abosani eloko moko te nyonso tokoluka na bible eza nango nyonso tokoluka na nse nango oyo toviva oyo soki eluka o na bible okuta nango exista nango déjà yango bible eloba n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Andeko yoki oyo azosala volonté nzambe aliko demeurer éternellement. Ezabo on a 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Bible be to linga mokili te ni biloko oyo eza na mokili. Mutu alingaka mokili mingi bolingo ya nzambe tata eza kati na ye te. Po nyonso oyo eza na mokili oyo kolula ya nzoto, kolula ya misu, ya lolendo na bomoi, eutaka epa nzambe te, me eutaka na mokili. Tomoni ndeko na biso yo, ti okoma na niveau jeune boye mwana mokie, kota na bavie yo, po alulaki mokili, alulaki succès. Alulaki succès amoni ke succès ya nanga ayembaka batu bayebiye ngape aussi fo bayebanga quelque part tomoni ke ndeko na biso aussi azaki na convoitise vis-à-vis aussi ya frère na ye alingaki ke yepe aza lokola frère na ye to aleka frère na ye yango epusaki akende kokota na bavi wana ya bakisi ndeko na tomona boni mabota boni ndeko akomisa ndeko na ye lokola adversaire muta osala ba projet ka ndene na oleka ndeko nanga soki ndeko na sombelo ko ngape funa sombelo ko mofe leka ya ndeko nanga me baza libota moko me oyo alingi ka fa leka ndeko na ye oyo alingi ka fa za likolo balobela ye ko leka ndeko na ye me baza libota moko esika bongo liweza pete esika bongo kindoki fandi esika bongo malamu ebotaka te parce que convoitise ekotaki toyoki ba message kili ba prophète ba bimi batu kili ba leki pona koloba sur makamba frère na biso oyo ndeko na biso gigola comment aiko kufa ni ezaki la base te mimi na kokufa tomoni combien balakisi ke ndeko na ye mutasalaki asali mabe mais babosana responsabilité ya liboso ezalaki dans la vie ya frère na bisoki il était le premier responsable de sa vie bandeko totikali ezala leçon talela nzambe tala mukio nzamba azopesa yo nzamba apesaki makoki nzamba apesaki loyembo ayeba koyemba mais ya mona ikafo ayemba lolenge moko boso ndingene tomona ngo nanda mugomso interview ya ndeko na biso mo ayemba kalobi nzambe a souverain akosa mtu musupe ayemba ya kitoko mertiki kaka ayemba na choral musique ne kaka choral abima te ke esala nini ye moko te parce que nzamba ayebi tamusu mtu bongo ayemba na choral kesala tamusu nini musique ne moko solo akomi na orchestre ne solo ayemba ye moko motamusu na voix kitoko mais simba le souti ndeko ça azaki na likabo na nzamba pesa ki naturel ayeba koyemba mais amona ki wana ekoki te aluki asa lisusu po amona ki batu mususu ba yemba ka bana ba via mbongo batu mususu ba yemba ka pe bana basi faste impa komisa ki petke tike azana ba na mwasi na poto bona we parce que ndeko na biso ayaka pe déjà poto ka pona koyemba na ndeko na ye akoma ka pe déjà na mikili ya poto ayaka déjà mais alingaki akoma na niveau moko boyeke mokili aussi elobela ye tant musupe alaki appelé à kosa na épée succès mais peut-être ezaki na temps nzambe te frère wa alueki ta nzambe te alieka mokili elobela ye mokili etalela ye mokili pe batanga ye pe so ba otanga ba musicien batanga pe ye batanga ka frère na ye mais ye pe aussi akota na liste batanga ka ye pe koleka nde memi ndeko na biso na makambo oyo to moyi ndeko na biso ta komé na pasi mali ekomi ko ranger ye ndeko na biso a publier ye to mona batu ko ba o teza ye te boso kosele maka yango ba fan
bafana boasuka bowangana ye o ezayete bowangana muntu na bino esuki wana te ti ayeko kele pe église papa na biso mokuna to mona biso zotu ndenga kina papa mokuna to mona wala ndi boko ndima soko kezaki ye bokomi ko accepter ngo keza ye bandeko donc koyeba nzambe eza très important en vie ya bato bandeko nanga ndeko nanga kolinga no ba succès kolinga ba otozo mwana miss o tout ce qui zo frapper na miss na biso elebite nyonso teza malamu bandeko nanga tout ça la keba na o toli ko mona na ba miss na biso yo o surtout ezingi biso na mokili o tout ça la keba parce que rien ne nous rassure que euti pa nzambe to eza ya nzambe to keba bandeko na ngai nde kwa luka ki via pressé ake bikota na bikota kyona abosa na yeke monde les monde à sacrifice faut aussi il peut aussi au sacrifier il peut aussi faut sala metala nde sukeli batu musu baleki ki balobi ki ba prophète musu baleki bi non basinga ki frère na ye siko tanga sali makambo frère na ye ko comprendre yango ezongeli yango ndeko yeba ki monguna otika olingo te ndeko langa yo zwaka temps oluluka nzambe tu es encore jeune okoye mukolo oyebi le bien le mal olingo kovana kana vie ya désordre. C'est le temps que luka nzambe koyeba nzambe na ndenga bien yeba nzambe luka nzambe esungo makasi esungo penza ke oza na vi moko kaka ya likolo vi moko ya koleka bisenga mokili bisika nsumaka mabe ezali oza wana bisika nyonso bisenga mokili ezali oza wana eza nango na lifuti moko te ndeko na ngai eza na lifuti ata moke te mpo nyonso ozomona ndeko eleka kaka liloba nzambe nde moteleka te bisengo oyo tozomona eoleka ndeko na yango tobanga nzambe toluka nzambe toboya koanvie mokili tolinga mingi nde nzambe bisenga mokili koleka succès passera mais nzambe aotika les mêmes ako changer te pas changer kate po pa nzambe na biso ya ni changement ni ombre de variation mokolo moko ta otika ko changer akozala toujours nzambe plein d'amour plein de bonté yango ndeko yeba ke le Dieu tout puissant a un projet de paix et non de malheur pour ta vie kota te o mokili elinge proposer yo ta musu yo po wana posa moni ki passe leki o mona trafuna kene pe ko luka ko simba po batanga nga bayebanga balobelanga ndeko non supplier komeka osala ngote zila ya nzambe courte joie ena tina te ndeko na bisa kota ki banda kwa to mpe sikani te o angali to tika pe komona te succès asali o baloba tanga ezaki même pas na rene ko pesa amna ya pesi vina ye banda kwa azwi ndango pe logote akeya tiki mwasi na bana ake trop jeune yo autant mpe poster ko mata yo parce que ozo mona na entourage na yo batu ko changer batu ko na mbongo batu ba vie moso ya ndenge nini yo pe kumna posa ya kosala ville kwa batu mususu ndeko na osengo bolimbisi na bolunga nzambe ko meka na ote bisengo na e bisenga ya tango muke tika nzambo akela yo asala yo avec un but avec un projet de bonheur et non de malheur ba pasi ozo mona ezaka étape à vie mais tika libela te ndeko na biso akei azonga lisusu te ba kisi azwaki tale sike memie vie atambola ki tale sike memie sans discernement azokota l'église en église sans koyeba sika ni otalo pour le la sena moyo même ba serviteur à satana ba koma bisika surtout akine ko kota est-ce que nzamba za ki pe réellement pe bisika na ndeko kota yo ndeko na biso akei mendeko yo za na ba moyo nzamba o permettre que jusqu'à présent ozara no en vie pour nzamba na posa na yo ana posa osalela ye ana poso bangai abongi so ya malamu mais yo sala kaka pa pour ça na verrier yo kan nzambe wana to saye tika ya tambusa yo ya kokotisa na destinée na ye ya ka question temps to boy liwa ba mort précoce to boy yango to boy ba vie aussi avec pressé ba vie ya pressé to boy yango to lingi la volonté parfaite de Dieu to moni pe ba sala nzambe ba mo pe ba tika ke simate ba message bandi oyo prophète toi ya lo baboy to nin to yo kitela liwa mwa mobali to yo kinyonso na liwa mwa mobali ba sala nzambe kati na ba omwe confusion oya koya pesi lo baboy oya ya pesi lo baboy comment cohérence ezate entre bango to komi tuna kaka Saint-Esprit kande amde ko loba to comment ki moyen par lesquels aussi ba sala nzambe musu balingi aussi ke mokile mona bango pe ba luka ba client na mona na YouTube pour cohérence ezala kite na maloba bande ko langai pasteur na biso abimia wake ye nzamba la kisi akosekusa frère wana
o bakende kozwaye bakende kozwaye akosekusa frère papa na ngai yo nzambe apesi yo mission abiki okosekusa mutu yo oze yasu bakende kozwaye oze yasu baselo délégation bakende kozwaye po okesekusa mutu non telema kende ko prier pour na mutu na mort luka moyo kota so osala ni po o prier pour na ye yo kozela te ba kozwaye so sko batona zo luka ba na po kozwaye te bandeko langa mune loka koma nzambe apesi ko fingi sama to mona loka aventure to ka ata mari misama kufa to mona mama na bisa uta poto akita Kinshasa akepo asame ba mpola mari misama mais lokola bitele kingo tangwa akenda akoma boy batelemela ye baboyango même ko les missions papa na biso oya profiter c'est les missions bato bi ba betela ngo tangwa te to zela yo boyika okende mbala moko po ebike soko olekina YouTube lo biboye bato ba koteme ba zanga te yo zela kebeke lozo bato ba kepe ko zope te yo obiko oza na mission nzamba pesi yo ko prier pour na mutu la vas-y siko obane ko banga bato abane ko banga yango na posa poya bato to ndenge nini na posa apoya bato atina kata ko banga to ndenge nini j'ai reçu un message de part du Seigneur et qui même pas important au lekina biso na YouTube oyira yo ceux qui négligent dans you ba intéressé na ok ça déjà démarche et toi après que yo mto ça aussi ça qui est parce que un message au lieu que au lieu que ba caméra zala wana au lieu que ba yo canal liboso non côté na pena papa na biso prophète obeti mabe tango yo apesi message alobi ke ndenge zabo na ko sekusa boya ko zwanga na ko sekusa to mo pela nganga musu banganga musu ba leki babi bango ke akosekusa na ye jamais to banganga batili kutu nzambe libaya babi ke moni siko makamo ndo tutozo loba musala nzambe oyaki pe l'esprit ya kosala buzz ou comment papa na biso mosala na nzambe ton esprit nini oyo oyelaki yo oya kosala émission olobaki okosekusa ye ngana yebi une chose que rien n'est impossible à Dieu eza solo nzambe so apesi liloba papa na ngai nzambe akosa te nzambe so capable kosala makambo papa na ngai mingi aussi la sela moi oba kufa ba c'est quoi dans les silences ba yeba te kaka ba proche ba yeba mutu boya kufa ka ba sambila pona ipabika bazunga nzamba pesi yo message papa. Est-ce que vous avez na posa o leki la biso na YouTube pour nous repérer to ebenga o telema o kende ko sekusa ndiko na biso wana débité suko ba sala nzamba ba prophète to n'aura pas nzambe na biso et comment ça ma boy c'est comme si on n'a plus de respect na nzambe na biso nzamba pesi yo message pesi yo mission kende ko sala il faut que o leki la biso na YouTube papa suko pe o sekusa no pe muto to moni muto asiba kungie suko nzambe wa yo wana abimi lo kwa akokite abimi lo kwa mo incapable moko boy po batia ke ja libaya ka okokata osekusa ete bozo mona niveau bandeko na ngai tuti ko sakanela nzambe aza mninga na biso te bandeko na ngai aza nzambe malamu azo mériter respect ainsi que considération bandeko mosala nzambe totika pe toujours comme le comme habitude basala nzambe bolingi mena visibilité makasi bolingi réseaux sociaux makasi oui c'est bien parce qu'ils ont moins par lesquels aussi nzamba tseli biso wana pour que to pesa ba message mon kilo si et yo kabisi koza na incapacité ko koma mais ça nzambe ekota oui mais makamu susu pe ti boya ka wana nzambe aussi autoriser bino to boya kaka po esengeli ka to ya tango boya ka boya po séduire ba tout ndenge ni bandeko na ngai to mwina ba commentaire ba ke mosa nzambe boy soka aye apo ya mo téléphone ofutara mbongo et tout ça monite ke boya ko se discréditer bino moko basala nzambe wena message kitoko message ya nzambe ayebisi ke akosekuisa moto après ça qui est important te oya ko pesa biso message là il fallait na disons ça déjà action o sali yango na simande yo ko pesa sango boki na obana mbongo ndeko na ngai po lelo okina posa ka ya caméra te ba téléphone ba intercesseur na yo eko ko sala musala yo zo prier kuna bazo ko filmer yo ba image wana yeke ekutaka na YouTube yeke kutakaka yeke ekoma kaka mukingo comprendre ke yo nzamba utiliser ngoko kala ngoko kaka ndeko na ngai ke oya na mko pesa sango après okenote pour siko raison ba ke non na kene ko prêter parce que ba ke ozwanga te yango siko raison o pesa biso papa ke okine ko sambela e be metele nzamba pesa ki yo mission o sali yango te parce que ba ki ko zwa te yango ndesiko ko loba na biso bandeko to tiko sa boy e kitoko te e bien kamukete et souki peut-être au moins les sous maman na biso sous abimi ye
ye pesi azui message nzamba ye kolobele po andika so gi a bimeli a mimeti na mai esika nini alakisi bakangi ne sika wana akofanda wana pona ba akesela soki frère na ye na concert ko beta yimta akomemela ye batu et tout. Et puis soit amoni to ki pe kuna la famille pe kuna su ndeko la famille abimaki et pe ko se émission abimisi ka o pe ka famille pe aussi et la makam nango. Pour commencer, chaque famille bandeko nanga a ses réalités na mona ki bandeko ko lobela mingi frère wana ko silika po ani aleka na réseaux sociaux pour nani ba ke le betina frère oyo asaki na émission batu basilike les po ani ayambaki. Pour commencer, journaliste a un problème te journaliste mtai aelié ikambo aleka na émission est-ce que ba te na boy to tika non na bato ba leka ki ba omba ba chroniqueur est-ce que boy pour ba sentiment ka bo leka ki pour na ko loba to obosa une notion ya chronique pour que hôtel appelle ndana ninti hein avant vous de commenter de critiquer quand on a Google tout nos questions de singeli est-ce que ça qui utile la chronique ou la chroniqueur ou cette émission là ou tout la YouTube quand est-ce que m'trouve ça l'émission est-ce que dans telle situation on peut faire une émission tu veux nous peut ça venir toujours l'explication. Il était dans ses droits, il a quoi accepter mon taillé à cette émission à Boya Polani. Ce n'était pas utile parce qu'il a fini mon tout à poser ma question et singeli. Et puis il quoi il y a eu koloma kamlaye. Et ma famille na bango. Bilo musu c'est et arriva à que muta kraka comme na suka a mu koloma comme n'importe où. Na bana miki ko bete ali solo. Ta musu ko krake na ele kay makasi ke ay ko bibisa ko modela bimisa ko. Bina mon petit et sikate oyo ke ta musu na émission ke a alobel ke boke ndeko na mtalien de non atire pe na respect toujours ande kona et moi respect pe zalaki parce que ay ko finga afingi esika mota fingi ndeko na c'est vrai que na koloba na ye to comprendre que oh si je nga lobelango oh tia mundu qui est pas frère na ye mais atire ko finga été to ko dit a dénigrer sur na neni té non tam sou passe na c'est que aloba bongo to tenir vraiment rigueur makasité selon moi mais chacun est libre de donner son avis muna mutu et bien tant passe ya ka la vie na mutu na ndenge ya ko digérer likambo na ye mutu musu ta nsu aolela te silence na ende yango esala ke pote kauka mutu musu fo ganga mutu musu fo ka alela po ayoka bien mutu musu il faut loba po ayoka bien ta musu po na ye senga ka aloba po esala e bien na yango wana nzamba sunga ka mabota yango na libota bandeko nanga to kosa mati to linga mokili te nible tozo mona na sena moyo to linga mingi de nzambe mama ozana bana papa ozana kata libota kotisa bana nzela ya nzambe bana balinga nzambe bayeba nzambe et puis bundana ka butu moi mama ke bana balingana que le véritable amour règne dans la vie des enfants soki libota ezana bolingo ezake ne lengi moko boende konanga po oyebi ke soki ana suki nana ndeko nanga mo changa po ezaka ate na mbongo ndeko nanga même dans la prière question dans ça ngo suna ke libota nanga les gens prieront pour moi pour la prière elle qui est mbongo pour nzamba ko c'est le msu au-delà le msu c'est na mbongo te ka prière yango na mabota na biso to sala effort ya kolinga nzambe ya kozala bolingo frère na biso gigola akenda kibo jeunesse ke mwana po anini kibo nzambe vanda kite bisenga mokinde ronja ki motema na ye na jeunesse bona aja mukie tala nyonso to amoni kozanga koyeba nzambe akomi bikota kota kende église mabe akende ta église atambola ka pa mukuna ka te le kane mukuna telemi mukuna minga mazaika na mukuna te akia to ki basa kele ti babima atambola ki bisika kilia l'église kilia kendaki to ki ba audio awe bimi ke atambola ki bisike bele to ki nyonso ndinga abimisi nde yemo pa alobi wele bandeko na ngai toyoki na baudio oye moko alobi mais qu'est-ce qui a fait que malgré ça na suga akufa kaka tebe ke nzambe a souverain de kolanga nzambe aibiso malamu koleka biso moko bato mosu ba kufa ka mse ko kufa na nzambe mnukume akufi parce que nzambe a permettre que akende po nzambe bien venir aibi ke o ta musu na tiki a trébicha encore mam kala zuye ke opema na kimia oyo na monika nga nzambe na bikisa ye po akubo témoigner e o suna bikisi ye a sala nzambe ayebi po nzambe amukolo mama na biso amona ki giko bimela ye kolaka
kolakisa ye kobimeti na mai kolakisa ye esika nini akangami ndenge batie na esika na mpo akesela ndeko na ye mbongo na concert ya kobeta gi azoyebisa ye ke ayebisa famille baprie mpo na ye mingi mpo alongwa na esika wana bandeko tokoyoka nyonso quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts entre les vivants et les morts bandeko langa mutu sa kei boprie mpo na ye alongwa na esika alongwa na esika bakangi ye wana posko akende wapi na lieu de repos non bandeko so mutu akei ezalaki bongo mère de jumeaux Actu Télévision tika ete nzambe na lola abatela bino apambola tosengi na ondeko olandi biso oleka kosabone ko aimer ainsi que ko partager nayebi ke nzambe akozanga te kopambola biso ndeko langa tika malamu so yesu masiya azongi te tokutana lisusu bolingo ya nzambe eume ya bavi na biso bisous à tous.